ba politicien congolais batika bo bondoki ça la bondoki bazwa la ba intérêt ya bana na bango de preuve né ba oyo bayaki soit disant état de droit toujours moi neni bazotonga banani ba bandako tala siko ba militaire bango ne bazo vivre denile sataka bango nyoso ne bango zo mbongo epana ne pas Kabila ba kosa kutu na liwa Marie Misamu que non ba prière la sala kana stade de denile saloba nyoso oyo ezalaki caché et bimi na époque ya état de souffrance oyo la chaîne qui vous édifie. Voilà, Touga Dibi des Glory. Merci de m'avoir retrouvé encore sur votre chaîne EHP Media TV. Mesdames et messieurs, je vous dis mbote na bana nzambe nyonso ba chrétien na ba chrétien. En tout cas nzambe apambola biso ko lamuka chaque jour. Ezalaka na volonté na biso te mais ezalaka na volonté ya nzambe. Vraiment nzambe apambola biso à travers cette émission nde to ebaka ko la édifier, nde to ebaka ko la bénir et pourquoi pas to doit solution à ma problème nyonso auto ko bikoza na voilà. Merci beaucoup. Devant moi, je suis avec un serviteur de l'Éternel, comme d'habitude, le pasteur Israël Nash, autrement dit, éveil patriotique. Mbote Moussala Nzambe. Mbote Papa Brice na voilà. biso. Polo apambola biso, tout le monde déjà santé et zamalamu. Est-ce que vous pouvez savoir Nzambe Mbote Baolanda yo? Oui, na pesi ba Nzambe nyonso babonde la po nanga libanda mboka ba shalom na bango ba nyonso ba ninganga na pesi bango ba shalom na bango pe ba ninganga te ba mbote na bango na kombo na Yesu plus précisément l'église nazo kamba parole révélée pe ba ofele on tozo bokola ba shalom na bango. Merci beaucoup makomi ezota lisabiso na maramonyo so na debi photo zongisa totika ngo na maboka kolo Yesu po ke eba ko bana to lokola alpha. Voilà, si on peut prier. Merci papa. Père to bon de lio to tiki temps favorable entre tes mains, manifester puissance pe grandeur na yo. Peuple o ba pesi biso batana bango pe matoyi ba se retrouver la bénédiction o memeli biso na kombo na Yesu j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, amen. Kolo apambola biso. Alors votre attention parce que ma première zoloba c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Alors pasteur vraiment bien sûr le gros bateau manqué biso mais tout déranger manqué par rapport à la prière aux Akinango mais zappé ma bête parce que nous sommes inondés. Voilà, message nini oyo memeli baranza mbelelo. Merci, merci pour la bataille sur ba pesa biso confiance et puis bato yo ba pesa biso ba conseil. Na ngi mokena interpeller si ezana message Dieu m'a mis au cœur na même la balanza mbena na tongwa lelo. Mais avant on a pesa message papa le on a vandi na mais vraiment moké un peu ko raisonner na 2006 na kotaki hôpital na Omeza hôpital mo za na matete wana tango bitumba ya Kabila na Jean-Pierre Bemeza na Kinshasa bayaka na papa moko pembeni nanga azaki akokonda pa zobela makasi ba traiter papa wana abikate abando ye manzimu moko souvent na tongo nzimbo na ilinga papa na kufa kata motema na espoir que un jour là aussi quoi no tongo mazo manzimu wana zo sukola na se souvenir que kobanda ani asiki ça silence aussi ça en été nzembo ngona imba mwa moso moko muke magé naza musicien te bisoto kosanzola yawe na boningobe zambie ko umela ngolupe mawana ye papa na magé abande ko zwane lobi côté na hôpital mais avec une expérience qui nous a bakosa quelque chose. Et tant que mon espérance n'est pas qui a bika, nous avons décidé autrement. Papa na kufaki, nanze mune na monoko. Bisoto ko sanjola, zambe na boni ngobi, zambie ko mela, ngulupe mawana ye. Ozobela, ozalandako ozana hôpital, et maranzembo, et nous avons intervenir dans zembo. Message on a une pesa lelo c'est juste différence entre kindoki na bondoki. Et ça des choses différentes. Mais avant yango, et ça un message mon on a pesa pendant la nuit Dieu m'a parlé. Nazoki ba appel ya bande konanga ya est
et na pesi bango ba shalom le papa n'engani yoro belaka ba ofela ki ça il y a STT na ça peut inviter ya aucun déjà ST papa Brice je pense qu'il faut tout soit notre sur le programme wana et ba senga ki yopeo okende et to bani dia kusoma moi bilamba moi banini je pense na osala fond d'appel na shuka pour na ba ofela bazana ST. Alors par rapport il y a dérangement à ba ofela ça m'a vraiment tellement touché pendant la nuit à part Otoboko laka. Quand on a lali pendant la nuit, na bondeli, zamba zolo bilanga na zoko lokwa la voix audible na mire. Et na oka voix oyo na katanga ton zaki mona mokia fana bongo na motema. Zamba zo ebisanga alobi ba ofelina mingi ozo mona bazo mema bana po ba boko la bana bazo ke ne conformer bango ba koma ba okitiste. Ah bon? Bazo former bana na po na ko sungate mais bazo former bango po ba koma ba okitiste. Et nzamba pesinga ba détail ya ba ofelina ngo pe na ba kombo. Et la fois partie j'espère qu'il na signalé qui on a kenda ki pe on a comment qu'il a ba ofelina papa na kuti bana. Moko akuta ki amoki zolela. To tuni ozana posa lipa boy lipa ozana posa biscuit boy biscuit. Posa nezaka bazana posa ta moto sa nini amemaye. Et bana bazokola sa affection. Je pense ba papa ba maman bazo na biso. Baby affection ya bana ndenge ni nezela tango za mona moke mona za na ba caprice. Ba oya ba ofele wana azana caprice moko ko sala ça parce qu'ils ont vivre lokola soda. Batu mingi oyo bakenda ko filmer tant moteur ko tika biloko. Mokolo ofelina azo manifester image moko esengo. Mais en dehors la caméra era batu bazo kende bana bazo vivre na dictature. Na ngine interpeller bande ko nyonso oyo baboko la d'abord ba ofele ba zwa bango lokola bana na bango o ba senini ba boti ba cha différence te. Papa yo déjà yana ofelina nanga l'église omoni ndenge nini to solo na bana ndenge nini to akadra bana ndenge nini to zalaka na bana. Alors ba ofele mingi baza marketé. Alors nzamba zo pesanga ba message. Ba ofele mingi o ba teka kalibanda mboka na basage batina bango na baba koma ba okitiste. Na ba moment ba confinement a ba kangaki ba frontière en vieux voyager te mais ba ofele ba bande ko voyager. Moi na France ba sombi na Canada ba sombi na Belgique ba sombi et lokola moi na zam moi na muke azangi ba para muto ko encadrer azate et bango bazo somba banana pour ba cliquer bango qui rosiclicien na mutu qui magicien na kati ya mutu et banana bazo kola ba grand magicien ya monde pour azangi moi na muke et zana ba ofela mususu mama bota na sa bota mama zo bota moi na kufi moi na famille ebanité et bazo banana ba koma ko komisa bango bandumba pour ba sila ba ofela na mbongo na ngina interpeller bana nzambe nyonso Zamba passing un message pour na ba ofele. La plupart ya ba ofeli na mingi bazo teka banana pour ba koma ba okitiste libanda mboka. Ezana bato bazo somba bana pour ba koma ba okitiste libanda mboka. Et je vis ça pendant la nuit. Nazo senga bato nyonso oyo ba sungaka ba ofele. Nazo senga bato nyonso ba bokola ba ofele. Bazo bango lokola bana bango. Eza la fin ya commerce c'était ozo teka bana pour yo bénéficier na bana yo. Et uzala lui pambolité. Deuxième point, oyo tolobela mingi avant obanda ba question eza. Nangina ça la différence entre kindoki na bondoki, c'est des choses différentes. Et nazo ki ba analyse on est analyser par rapport ya ba politicien na biso. Aussi longtemps tozola muka pas si peu mbongo do sanini ezomata. Ba politicien congolais ba koma na mbongo au nom ya peuple. Le peuple azo koma na mbongo te bango de plus en plus bazo koma na nini? Bazo koma na mbongo. Alors peuple a osanini azo souffrir. Kindoki ezanini. Kindoki eza mutoyo apumbwaka pendant la nuit, ake envoûté, allié, abomi, asala koki ko sala na tongo asenini azongi. Bondoki eza muto azala motema likundu, bangala bakoyeba. Muto azala motema likundu ningaka avancement baninga te. Muto azwa oki motema passe aninga baninga bazala ba pauvre. Yango moni comportement ba politicien na biso, bazana kindoki te mais bazana bondoki. Donc bazo koma na mbongo na kombo ya peuple baye na mboka o na état de droit zokande zaki état de droit zaki état de souffrance siko bazoya na mboka na biso na au nom du peuple mais en réalité peuple a osani azo souffrir tozana nyonso na mboka na biso nzamba pesi mais il faut pas gérer pour pas gérer biloko nzamba senini apesi bato bazo gérer on so nzamba pesi biso na mboka ba recherche nyonso zaba nani ba politicien ba o bazana nini bazana bondoki. So comme on dit politicien qui na télévision ils sont makambo 90% ya lokuta 1% des années ya solo. Alors pas sûr tozo mona lelo eza complicité ya banani ya ba politicien suite ya ba politicien nous on ba ofele ba osani
bazo koma mingi. Je pense na émission oh les cas qui na epsa que tant Mobutu qui a tiré biso banani ba fazer. Ba to Mobutu tiré ki bangona. Tant Kabila fils a tiki banani ba kuluna. Bakuluna babimina na ta ya Kabila fils. Omoni papa. Alors futur mboka ici makalani na jeunesse. Alors lokola ba politique na biso bazana kindokité, bazana bondoki. Alors bondoki ko permettre moto avancer Olbi Félix pardon, na lobby boy. Mobutu akaya tikeli biso banani ba fazer. Kabila ya tikeli biso banani ba kuluna. Félix neto yebite soki akotika banani pona tomoni bato Félix atikité. OK, continue. Alors bondoki sikoyo oya ba politicien ba yebi ke futur mboka za na ba jeune ba freiner vie banani ya ba jeune. Basali nini? Basali ba parti politique par-ci par là pour ba jeune ba keneko ko se distraire. Basali des compagnies minières na mboko yo. Paris Foot na winner. Des compagnies oh di joute c'est nini etikeli biso. Ba benga ngoni ni bondoki. Parce que mon Kabila betra winner te, mon Kabila chaka tumba kote. Soko monenge ba jeune bazo chatumba kuna Kinshasa, pa poko za na idée. Pona ko freiner via banani ya ba jeune. Alors moni ba jeune ko ba kuluna o muyibi boy ko komi boy. Donc eza résultat il y a un impact satanique au bas politicien biso ba kota pour la voter nani population. Tozana nyonso na mboka na biso nous sommes en train de souffrir pour ba konzibalo comme biso bazana nini na bondoki. Do bondoki e memakali pambolite bondoki betaka motema likundu. Et puis na bondoki le kuta kozala mingi. Et on ba politicien congolais bazana nini na lokuta. Yo le état de droit mais autres vivre les états de souffrances où les gens souffrent dans notre pays. Alors, ce qu'on souffre, c'est ça. Ezobota bandumba. Souffrance, ezobota bandoki mingi. Souffrance, ezobota miyibi. Pe souffrance, ezobota banani ba orphelin. Ce qu'on ba orphelin, oh, bazo souffrir, ba souhaite jamais na vie na bango ba botama. Ezala ki na volonté nani ya batu. Ce que papa pa ko ki pachita seni na atiki nini, atiki mwana. Mais cause principale eza banani ba konzia ya mboka o bazana kindokite me bazana bondoki. Dena ngina trepele bana nzambe nyonso. O bazola ndabiso partout dans le monde baninga mboka na bango. Mais il y a des réalités qui se passent bato ba kamba biso bazana kindokite mais bazana bondoki. Donc on a résulté à souffrance na nini na mboka na biso. Ata lobi 90% ya solo ya lokuta 1% nini ya solo. Bazo vivre miena na bana na bango. Ce qu'on a Congo communine. Ce qu'on tient Yesu motema vini le nguna pashi. Parce que Yesu doit dépendre na ba politicien mais Yesu doit dépendre na volonté na ye. Amen. Si na mona moto abandi journée mpia kana 200 francs bana tonga aller le côté. Avant 13h nzamba changer vie na ye. Notre Dieu que nous prions, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Bible a enseigné biso toujours to croire na nzambe. Mais elle a capacité pour nzamba croire na mutu. Ce qui nzamba croire na mutu nzamba sala ka promesse. Donc promesse nzambe et ça kondima o nzamba seni andimimo. Si Dieu a croire a croire na papa bis a créer nini, a créer promesse. Alors la promesse de Dieu na vie à mutu et ça font des risques. Parce que nzamba kondima mutu mo chaka ne ba drink. Anigine ba nduma mais nzamba ndime passer les promesses. Comme Yesu bando finga mais pas mutu on a mais nzamba tala mutu kuto benga zo mena ba masanga na bar. Donc nzamba ndimi bongo donc promesse nzambe ça font des risques pour nzambe yemoko. Ce qui nzamba kei makambo yebisa kiyo ba nozongisa yemoko. Donc maloba nzambe zo kwa singa na kingo nzamba senini amitié. Donc ba congolais lelo bazo vivre na mwangolu pour la parole na ye. Je ne sais pas ce qui va nzambe ba comprendre. Donc il y a des réalités qui se passent dans notre pays. Oh ezo senga ke totelema na prière de deux na ngine interpeller ba konjina biso ya mboka. Baoka biso mawa peuple congolais azo sala nini azo souffrir. Nous souffrons sérieusement dans notre pays papa. Ah oui. Tozaki na to solo na yo na tongo muto aza na poto. Azo benga biso ponga na sala nini na tinda aide. Parce que bato mingi bakena na poto ko ete kuna za paradis. Ayo comprendre que kuna bato ba osa nini bazo souffrir. Mingi bakena na poto pona wa ki bona katatina ki mutuka et bakena poto lo ba osa nini ba souffrir. Prendre message clair ça que to ça na nyonso na mboka na biso e ko sala ke to ki maliba na mboka te. Mais ba konzi ba okamba biso bazana bondoki. Ah oui. Bonne volonté ezate motema mabe
Et ça dit. Ah oui. Mboka lokola Congo, tu dois dépendre de dollar pour te vivre bien. Lokola, toi, dollar, c'est à combattre. Bah, franc est belé, mais comment on a beaucoup de côté. Il y a des gens qui souffrent dans notre pays à cause de Bondoki à banane, il y a des politiciens. La tombe, on s'appelle le colo pénal au bac. Mboka, on a des politiciens à sauter. T'as nos autres beaucoup boy. Na tomboli mosapinanga likolo bandeko. Ah papa. Ah toke bien. Pourquoi tu as la zone makambo la zato yo bimisanga non non na rappelé parce que si nous on a bien été dans l'émission. Oh là voilà. Là. Vas-y, bazoka. Bon. Bon moi ndenge ya bandaka. Non na bandelo te na rappelé yo vidéo ezali. Bon moi ndenge ya bandaka. Ba kozong sango. Na tomboli loboko nanga likolo. Siko oyo comme ça na sataniste. Non même pas. Ah ben attention na yo. Ben attention na yo. Soko zo luka besi ngala kia pona te ya bana nzambe. Na tomboli loboko nanga likolo. Juste pour na olobake politicien sérieux na mboka na biso alsate ça la bande qui bazwa la ba intérêt ya bana na bango de prévenir ba oyo bayaki soit disant état de droit toujours moi neni bazo tonga banani ba bandako tala siko ba militaire bango ne bazo vivre ba politicien congolais batika bo bondoki siko nani azala kindoki ba politicien bazana bondoki mais banani bazana kindoki kindoki eza otomona kana ba karaté na kata ba famille noko ale mona kasi oya le oyo on eza kindoki oya bimaka na buto le telo nyamutu apumba bolimbo bakangaki akwe on eza kindoki mais oya ba politicien eza bo bondoki kindoki ezali moninga pasteur aleki na TV fois pinga moninga mso pasteur wana be kindoki bondoki te wana pe kozela ki wana eza kindoki te wana eza bondoki motema mabe po o humilier moningo bima malama benga ngo bondoki jalousie po bondoki pe benga nini jalousie on eza bondoki ba politicien bazala ngo pasteur pas kozala nango surtout ba pasteur ba koti na ba cabale de juifs donc bango pe bazana bondoki nzambala pembe tiki mande fwebele boko la nzambala pembe fo nazolo baba sim na bango baninga mingi ba bilamba oyo ba yokanga papa yo za pasteur te nga za du domaine. Moi, papa. Non, même en sacerdoce, c'est biblique. Tu veux bien moi, je ne refuse pas. Quand c'est pas vraiment profiter de ce qu'on a si mal. Bloc, on n'est pas sacerdoce. Oh, mais Israël a lobby observer ce qui est droit, pratiquer ce qui est juste. Moi, je ne refuse pas. Voilà. Quand tu as pembe comme habitude, non, on a été chemise à pembe. Tout le monde connaît papa Nenio. On a une question d'émission. C'est bon. Là, on a été chemise. Mais si on a habitude, pembe, apparemment, il faut comprendre quelque chose. C'est comme le roi religion. Il faut comprendre quelque chose dedans. Merci beaucoup. Donc, on a un pasteur, la semaine, à la tête de drapeau en Ania, il y a Israël. Dans le bas qui boit mon colon, la fois passer l'émission de l'Église. Et ça, on a bateau en Israël, na Myria lamentation. Et ça, là, Israël. Ceux qui ont connu, bako supplio, ba initiation na cabale de juifs. Alors, ba pasteur, ba grand pasteur, mais il y a Congo, ba côté na cabale de juifs. Si ko ba créer ba, oyoka, Moïse Mbi et ministries. Oyoka, moutomo, ils ont façon ko ben na ba pasteur, ba na pauvreté, pour ben cliquer bango idéologie à cabale de juifs. Ils ont bien on ba qui la fa passer. On remarque ni ne l'église, ba ça là ba kirtia, le journée ya. Il y a bling bling. Bling soubolata. Mais ça juste qu'on célébrer force et à cabale de Dieu, c'est simple. Mais clair, message clair dans le ça que bah on fait les aux hommes on va jouer initié bah on fait les on va comme bah toi maïkari bah on fait bah toka bah teka bah ça bah résultat à souffrance chanini ya mboka. Ngana kela moni on fait la zole là. To pese biscuit boy. To pese que mikata boy azana kana posa moto memaye. Papa akufa, maman akufa. Mais comprendre que on fait les peu bazan na posa nini ya affection. Donc ceux qui battent lié l'osso a poni foufou a imposer l'osso na na makashi. Voilà, merci beaucoup. Alors au vitana j'espère ya loba au dégager aux aki nango. Lobi pour na ba politicien oui, to simba bango to simba bango ya mo pour nga sikwelo ezo pesa nga kanda nano entre parenthèses na chona mpandi eza ville ya Kinshasa. Na éviter na benga ngo mboka ya Kinshasa to ville avec baté. Parce que jusqu'à maintenant, il y a une ville morotée où il va vivre dans condition ya mabe. Ça dit qu'il va la typhoïde à tout moment. Tout ça dans assemblée provinciale ezali. Assemblée provinciale, nous avons pour à tout chaque gouverneur et la ville. Mais jusqu'à maintenant, assemblée provinciale a une initiative morota sali pour la ville ya Kinshasa. Bondoki. Pour na bakinois
elo monte nazongeli yo olobi na ba politicien to tcheba non entre parenthèses nazongela ba nsima yo za na kati église olobeli mambo tali ba orphelinat mais soki na yebisi yo nazongi ka sima mokie hein nazui 18 ans ya pamba ya Kabila Félix non 18 ans pamba ya Kabila atuni yo quel est l'apport aux églises de réveil mis pour développer ma paix en mboka parce que tout le monde a un centre social mon côté aux églises de réveil zana moto pasteur moko songolo oui le ba ezala asalango ONG ba to ba tinde la ba biloko eye pa na ye akiko sala moi donner tout le monde en a ba orphelinat sur le plan social sur tout le plan yebisa biso quel est l'apport aux églises de réveil au bino ba pasteur bo sanga d'ailleurs bo la route unité aux églises de réveil mais pour le développement mboka voilà so ezali moko tomi balé en tout cas ko zanga te no yebsanga répondre biso à part oyo apporte le dina bala mema comme réveil et le côté ba pasteur ba memi naza sincère na développement mboka et le côté pourquoi parce que batu batia qui sont déjà ba en tête batala ki intérêt na bango na bana na baton banani kasi denile sataka bango nyoso ne bango zo mbongo epana ni pas Kabila ba kosa kutu na liwa Marie Misamu ke no ba prière salaka na stade de denile saloba nyoso o ezala ki caché ebimi na époque ya état de souffrance oyo donc koyoka ba discours moni biso ba pasteur auto comme maman malamu ba vrai pasteur eza prière na mboka les résultats nango eza na coronavirus tant coronavirus c'est côté to bega que to samwe mais avec l'aide du Seigneur qu'on a épargné biso maladie ya coronavirus le côté eza na ba politicien ya bondoki ba pesi merci na bar ni sikanzambe pour pas qui privilège na ba bar mais ba église na souka ba benga ngo l'ingratitude dans le bec la fois passé l'ingratitude c'est une maternité de la malédiction donc apport aux églises ennemies c'est une maternité de la malédiction apport aux églises ennemies pour l'avancement mboka na monité. Merci beaucoup. Rencontrer kutu ba faux prophète ba panzi batu. Merci beaucoup. Banda ozo mona na nzela baza résultat ba faux prophète. Merci beaucoup. Ba ofelo ozo mona na nzela. Mais ba prophète yango ba epo ani pour partager na nini na mboka. Amoni ko pa bien ko sala ozo mo sala nzambe kop ndo mona ke ko pa boto za nini offrande dîme pesanga tindelanga kabelanga salanga. Merci beaucoup. Voilà, tout ça la boy. Apport oyo église de réveil Mimi Namboka omoni yangote. Alors tout le bagage église de réveil a failli à sa mission. Le rôle a failli à sa mission. Alors bino ba homme de Dieu avec l'église de réveil bukanga l'église botigo distraire peuple. Kanga l'église comment? Bozunga. Mais bozo apporter rien tout le bas. Ba chantage na télévision ko finga na bino so na pose question pasteur Israël Nash. Oui, yo za na moi orphelinat, moi te mais orphelinat parce que on voit déjà charge wana mutu ya ko beaucoup là orphelin bobo. Mais baninga no mususu. Est-ce que botu na na to na yata bando comment osala nzambe, oso salela nini, oso sala nini eko sepelisa nzambe. Bon, ko sepelisa social. Ko sepelisa nzambe. Na muki oyo zwaka. Bon, en tout cas na zwa tana te ko tambola na moko. Mais ça na bato basa nzambe ba ida na bango population baza pro mais ça nini papa. Ezala basala nzambe o bazwa priorité na bakonzi ya mboka. Bozo zelaki Albert Kankenza. Yo pesa biso rapport ya mouvement nyonso église de réveil. Ya luki bata clique na ye bazoli ya mbongo. Mais lokola bato lokola Albert Kankenza ba bato mo banga basala ba centre minene pour na ba orphelin. Ba ko créer ba misala. Bango ne bazaki priorité. Biso tozo pesa ni na ba orphelin moi muke o tozo nzamba zo pesa biso. Mais bato ba apporter l'autre côté. Eza ba konjo ba tia qui sont des églises de réveil. Nzokande lokola bazana bondoki. Moi ba apporter avancement ezate. De preuve année, oyokaki ba communiquer sur les cas. O elaki mbon, o azomona te na micho église de réveil, eza ko kabon. Nanaki mo santa me moko be prophète moko comme on est gentil maboli na pesa bisika bazali. Nzamba talisa ki prophète na ke dragon moko azotelema na nini na mboka azo diviser église. Ba miso bazo koma na opposition, ba miso ba koma na nini na majorité. Mais cause da bango zanani. Isa papa na biso Sonika Futa, isa papa na biso Albert Kankenza. Et heureusement total na mabala bango na nini na
na musika bango ba milo ko ba grand pasteur ndenge tolobaka zomona bango nde ba kozi ba cheli miso mais ba jeune pasteur oya sapato moko mo pesa confiance exacte yango mo ba te bele ba oza desi pour battre qui grand pasteur à tout moment mazala ba to ebele na kabal de juif ba ko ben de lope ba to baza lebele pour mon pasteur azo mo ko leka bandemi moko tu nos questions moko oui. Ah bon, moi faut ça rendre simple pour moi non qui nous simple. Voilà. Ozobanga natika. Non. Voilà, merci beaucoup. Yo n'a pas de temps mon sous. Hein? Ngano banga ndeni. C'est quoi pas cette question? Banga na plateau za ke use wa film. Bon yo zo banga ko pas. Non, ko banga na plateau, so na zana za ke use wa film. Ya moi na souhait na ba betanga film. Non même pas, même mambo zo bande ebendelo film. Ebendela nga film on est très ça vérité. Mais za malamu parce que la vérité on ngana yo tozo telembela to na posa mboka ibonga. C'est bien. Alors, yo ndengo za boy. Est-ce que si ben là au bot à $100,000? Non noté. So ba enango. Ba epsi okanga mna rolo ba sauter. Yo no kima biso na HPT to yev maboye pa ozate. Na rendre compte na musala on osale pas journaliste était pas na rendre compte pas nzambe. D'abord premier conseiller moto eza conscience à moto. Ce que j'ai fait ce n'est pas bon. Ce que j'ai fait c'est bon. Na lo baki ke la fois passant na émission moko. Promesse la ka ndenge moto akufite. Mais moto ba nota musa vie na ndenge ni na vasa nini akufa. Na ebi un jour na okufa na za passager na sa mabele. Na de bien mission na tcho lo baki papa bando e manzembo mon ami l'émission avec un espoir de revivre. Na de bien mission baki ko banda année ansika eza silence aussi sa année oyo yo bandite na koki ko trahir fois na ngapo na mbongo nataki molimo na ngana sele lokote. Voilà, merci beaucoup. Alors za na poso comme politicien pe na za na poso comme politicien te mais basa na pe basa na un plus ba ko apporter pour mboka ya avancer na koloba bo déjà bazo yoka. Voilà, merci beaucoup. Alors yebisa biso siko bato yo zolo ba wana ba osale lokote basa ki bomboki. Est-ce que bike na mabomisa nzamba ko jo pa télémission wana soki siko ba télémission wana eloko nini ya liboso oyo sala po marquer nzambe na mboko. En tout cas le roi on a combien on a tenu bini na ko sala te mais faut en calculer na vision na pensa kamote na pensa nini pour na mboka pour la République démocratique du Congo. C'est pour ça na ça ba jeune ba conscience biso toza futur mboka ya lobi toza politicien toza manipuler là ba politicien ba politicien ba fouer futur na biso ba biso Paris foot ba biso winner to tumba ko bosa na te folo ba besi ba jeune maboma ko terminer ça ba on a deuxième riawa et il dépasse mon taroti qui soit beti makolo na 500 francs parlement de vous a beti ma soir na ndako na bango lokote kabu ya zotonga o mususu nani Jean-Marc Kabunda zotonga mais bango bana ba ya fidèle na Félix fidèle na autorité mbona na biso les gens souffrent au monde chiko pour mais ça quoi fitir en moka eza na jeunesse ba jeune baza nini bazwa conscience ba tikate ba politique ba sanini ba manipuler bango bazo continuer bo temps pour na bino pe basala nzambe boza pour bango soki totali na gouvernement belé ba serviteur de l'église de réveil bondima nata au tribalisme ndé koti parce que baluba basala quelqu'un la bango ba dodo kamba banini basala quelqu'un baluba tribalisme koti oh pe ba soyeli ba kota fo so le biga tribalisme c'est que yo boza ngai na bani na bango na zata na isika moko te ngazala ngaka epa yesu bango sumuta benga ngati c'est le coloté ngai ozala muluba ndeko na nga mukongo ndeko na nga te ba jeune na singisi ba jeune nyonso. OK, merci beaucoup. Tu comprends mais ça que tribalisme ndé komi lokola oya ye waza ndeko na biso na biso lokola oya longa kuna zaki muswahili yete yango ndé komi donc batika leso su modete nzambe a dévaler bango soki nzambe azobeta bato batiaka commentaire te on les a frappe kolo azobeta pe atelesi bango na lobaki na cabal de juif eza na force moko ko benda bato ezalaka bato baye bien l'église pour pasteur zo moya kolia bandimi pour soki bandimi baza 2000 personnes en terme mondimi moko akufi au sentir te na lobaki na cabal de juif soki pasteur akufi mwasi na landaka même ata bayembi o bakota na cabal de juif mona moyembi mon grand chanteur moko akufi pe que mwasi ça nini alandi au moins trop drapeau Israël zambala pembe français belé pour battre mon chéri les bibles zo ba kene juger pas selon l'apparence couleur pour faire nous aranen couleur préférée nanga na sepela na pembe na sepela na noir na sepela pe na orange. Est-ce que vous répondez à la question mon batuna qui on a ça commentaire na OK pour là tu toujours noir na émission. Ah bon et ça na ba émission mon sous na chaîne na biso ko la taper chemise moko ya jean ya bleu mais émission mon na ngo noir. Moni na monsieur caméra et comme ils sont noir en final d'accord noir te ils ont battu nga parci par là na ba chaîne mon sous net de lo ramba ngo ils a pe moni ba tu mon sous ba nga ko luka mabe sika
Pour moi, il malamu, yo qui peut mater, comme qui peut l'emballage, c'est autre chose. Tu as là commentaire, Natala va commentaire. Mais pour nini? Non, Natala va commentaire. Tu as un message pour n'engager ceux qui ont. On dit, au bout, c'est quand tu as de décider. Mais pour moi, c'est ça matin, c'est ça qui est. Et il y a aucun problème. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous touchons vers la fin de cette émission. Pasteur Israël, message nini au bino basala nzambe beaucoup qui couper ça ba nzambe na ta auto zali. Yesu azozonga to bongo la motema. La repentance. Avant Yesu azonga liwa peza pembeni. Chaque jour bato bazokufa na ba morgue. Atoza kitoko ndenge nini. Ezala moto mosusu aninga ola na musu na ya bien, mbeto na ya bien. Mais ezala moko mosusu mbeto na kotika ngo bazwe lui esika na nini na morgue. Ezala moto mosusu ngola la bien climatisé. Mais ba rotie na morgue esika mali les gens makache ndenge ye aningila raté. Moto mosusu abatela zo donner makache. Mais mokolo kufa ba pasolo libumu. Bazou éponge batien na kati pour battre les soki oser l'autre côté yango seulement je bisa nzambe tali sanga nengani na kosala pona konte mekonanga na sia moyi tina existence eza olexa banenga mususu yesu yo yeba kitango za la bomoyi parce que un bon nombre de gens pensent que si muta so vivre ça pona ba boîte ça pona basi non ozo yena mukil na mission ya ko transmettre batu yesu quelque part oyo yebi mutu yesu aza positionné na famille na ye okozala yaya na kati ya famille to kozala oncle na nzela na yo lekisa bato mususu yesu okozala pe na ba master lekisa bato mususu yesu oyo yeba kitango za kina na bomoyi si na kosala ngo avec un cœur sincère ni na suka ba komela yo que esengo na mutu akufi kati na yesu po misala sala kitango za kina bomoyi ya ulandai donc nga juste interpeller bato ke liweza la finalité makambo te après la mort il y a des réalités oyo et l'andaka mutu ta mutu akufa de temps mutu vivre en réalité mutu pas akufa raté nous autres on y a mutu sala kanini et kufaka donc on interpeller batu que Jésus revient bientôt on a profité pe na occasion na misa batu Yesu mais avant yango on a interpeller batu nyonso magicien nyonso o bazwaka ba ofele pona ko bokola po ba cliquer bango na ni na kindoki o ba teka bana les enfer le moment où yango va se repentir comme que tu vis encore c'est le moment de te décider après la mort il te serait impossible pour se convertir nange siko zali monke o yamba Yesu voilà yona caméra face à face nangi na yambisa yo Yesu esiko ozali na no yamba Yesu te ozana vie ya masumu vie ya boîte vie ya kindumba. Et puis les gens qui interpellent basho balongola ba jemi kanda nzambe zoya basho baboma bana kanda nzambe zoya et c'est le moment ngoyo o yamba Yesu o répéter na simananga olobi kolo Yesu na yo kité olobi kolo Yesu na fungoli motema nanga na tongo alelo na fongoli motema na na ndimi yo na tongo alelo na ndimi yo na tongo alelo lokola mokonzi pe mobikisi na kota na motema nanga konza motema nanga conduire nga na kombo na Yesu amen na bondeli nzamba bomo na tiki peuple na onyoso ba mbibiso na bandako na bango na mboka na biso pe libana na mboka o changer vie na bango comme ba nouvelle créature na kombo na Yesu j'ai ainsi prié amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, on a lingué au fait un message pour nous réveiller conscience de la jeune et la République démocratique du Congo. Voilà. Merci. Na petit message na ba jeune mandekonanga ba congolais, tous a manipulé na ba politiciens, pe fitir na biso, ils a bafoué na ba politiciens. Akebi na 18 ba BTI, na mboko ba tikeli biso des compagnies Paris Foot na Winner. Jeune nyonso tumba ko lo côté. So aussi classe dendo to cabine. Via Bajen est commis sombre, toujours battu neni tout kende. Nangi juste un interpellé. Qui ba politicien na biso, bazana na kindo kité, mais bazana bondoki. Aussi longtemps vous comprendre, idée na bangote, conscience na vous la manipuler. Na ningi oyeba ki oza important na famille na yo. Na ningi oyeba ki oza important na mboka na biso. Totanga ka classe. Pour makambo totanga ni na classe, tu apporter nango quelque chose na mboka. Classe nous qui na dendo, classe nous qui na cabine, classe nous qui na winner, des compagnies. Na ningi yo ozwa conscience. Que mutu aza beto ya solo na vie ya bato eza Yesu. Amen. Beto ya mutu amemi état de souffrance. Mais beto ya nzambe so amemi beto na vie na yo est changé. Nangi juste na interpellé ozwa conscience que ozana quelque chose à quoi apporter na mboko yo. Na occasion nangi na interpellé sur ba ofele nyonso. Bo banga te Yesu a papa na bino. Amen. Na occasion nangi na interpellé ba ofele nyonso bazo nyokola kana ba ofelina. Ceux qui montent à Sungi Bino, va filmer Bino. Nous allons d'abord contre bateau, va filmer va offrir. Va bengango, humilité dans l'orgueil. Net, on n'a pas maman Olive. Aké, va Sungi Batu, va jouer, va basser, va tirer la moto. Moi, ça président, yo. Avant la commune qui les a façon, moi, on va bassanin, va le belayo.
Ce qu'on a dit, bon volonté, quand tu as caméra, la Bible est interdit les bichons. Ceux qui à gauche et pessi, il y a moins cher et batté. Ceux qui ont 5 à aider, parce que ma coquille, ils ont été. Et ça, le bateau, na katia baofelina, ba nyoko la kabano yo. Ko beta bango, bigongo. Ba sa bana loko abana yo. Na ngine interpellé ba kinyo soit bon cœur. Ce qu'on a convaincu, tu peux faire. Si tu refuses, tu peux y oboya la kanyos. Bon la motema, oboy. Sunga ba ofele, oboy. Surtout ba raté on ngaka nini. Mais du moins tu peux faire un message. Ils ont ba ofele, o baza na posa aide na yo. Musolo bina ko tindela bango mbongo te. Ezambo nga motoki na nga na makasi na nga oui. Ezambo nga motoki no zona makasi na hote na mawanzambe. C'est vrai ko kozwa mbongo. Mais nzamba za motoki oyo tokaki pozo mbongo. Bible zo ba ke mutu abeka tolote pona oyo azui. Que si on a commis les lobes, ils ont pour la macasse nangai. Nangi juste un interpellé yo moto zo kangai. Oza na quelque chose, rentrer en boizongi. Sunga ba ofele. Papa o aza journaliste. Apa musolo sala musote ma sunga ba ofele. Azapina na ba responsabilité na famille il aide. Papa na biso ya caméra kuna, papa na ta mama. Ina mama bilamba sunga ba no. Nangi na senga yo mama. Nangi na sengo ndeko nanga o soutenir ba ofele o ba za tozana bango 20. Na kache église il na osenga elle na yo moi quelque chose non pour bango balia voilà message clair nanga ba ofele nyoso bo bangate. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Occupez sa numéro de téléphone pour na personne a besoin. Mon numéro de téléphone yango yo na pe choter pour finga ngo bengi nga boy o conseil na bengi yo po moi ozana pour ça prière mutu mususu neti papa mutu mususu ko bengo bo passer en sepe na ndengo yo lobité ngana le kaka pour na sepe sa batute na le kaka pour na pesa enti dit l'Éternel mutu mususu ngana vani na yeboy ali hamburger ni na poto acholo koloboy azukiri dazo cha musuni musuni zolunga alandi kutomatia meta komika wana aventurier donc il y a des gens partout on les ont dérangé mémoire ya bato kolia hamburger na poto to kolia hamburger na poto te ils ont engagé bango ils ont engagé yote. Alors Papa la Bliss. caméra fait ça message Non. ça continue. Papa Bliss, sinon zolo baboy, je suis un pasteur naïbi pourquoi je parle comme ça. Mon biso ba congolais, to zala ramingi na ba sentiment. Ba congolais za makasi na ko critiquer pe ko juger na ko condamner. Mutu muso na ndine prédication te maboy kaka. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Numéro de téléphone nayo et baozela. Papa Bliss na côté la bino. Non, na côté temps TV za ceux qui au PCT na mona au PC là. Na ngina pesa numéro de téléphone pour na batu nyonso. To pesa numéro pour finga te, pour critiquer te, juste pour au consoler et puis pour au pesa conseil parce que des fois c'est là qui doit avancer. Numéro de téléphone est à plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229. Voilà, merci beaucoup. Ce que numéro bien té, numéro na pesa affiché na C au Bengi to pesa yo numéro ya pasteur Israël Nash, autrement dit éveil patriotique. Vraiment merci pour l'invitation na yo. En tout cas nous répondre en tout cas nzambe apambola yo abaksa pe ya ebele. Maintenant tu na sous tout clôturer. Non, non, on a préféré tout clôturer. Alors merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes. Europe, Amérique, Asie, Océanie, pourquoi pas la République démocratique du Congo. Quant à moi, je dis un grand merci à maman Déborah Mies depuis la France et pourquoi pas maman Francis Kampoka, toujours en France, et bon, son Nathalie en Espagne, maman Nadine, maman Solange, maman Isabelle en Italie, Bambo Tébélé, place aux alliés. Alors, merci Nabatunion, sur des bons pour prier pour Nabiso. Je suis un abisso même à EHP Media TV, vraiment, bah prière Nabino, bah conseil Nabino, pourquoi pas bah critique Nabino, et ça la force Nabiso. Alors, tout le monde s'en a raté, ma communauté Nabiso, Oyo. À Kozoa, Moussala Nzambe na qualité à Basala Nzambe, récompense na yépe Kozoa Basala Nzambe. Alors, à travers cette émission, je dépends dans la considération na yo. Le vaut mieux la fin d'une chose qu'un seul commencement. Ndengue aujourd'hui la émission, Ndengue Eko Salamela yo. Vraiment, merci beaucoup. Rendez-vous dans vos commentaires tout à l'heure. Voilà, merci. Je dis un grand merci à Montréal, l'équipe technique, le savoir et la confiance de bien faire. Nathan Mwamba. Caméraman intelligent, Nathan Mwamba. Donc, merci à maman Geneviève, maman GH, à papa Osé Amane, pourquoi pas, n'a pas Sambote, n'a papa Joseph, depuis Belgique, Bambote Belé Nayo, et sans oublier le prophète Nabissou Nyonso, Bambote Belé, Bakombozé Belé, prophète Jonathan également, on a retraite vraiment dans Bapambolami. Alors, tout aussi ça n'a prière, parce que quant à moi, je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Pour comme il a souka na juste tout sambela, obi macha eza vérité, so ebetso libaku bolimbisi, eza juste vérité. Zamba bomoi, zamba bikamwa, zamba yanguya. Peuple nyonso bayambi lokwa mokonzi pe mobikisi. Baza la forte ma béni. Faveur pe grâce na yo et accompagner bango. Et message oyo pambola bango. Na kombo na Yesu, j'ai ainsi prié. Amen et ciao. La chaîne qui vous édifie.
Media.